Kokuta bino lisusu bino landaka biso na www.congolokolenews.com. Congo Lokole eza kotambola ana centre ville ka ndenga mesana kotambola aye kokutana na mama na likambo awa na entreprise oyo eza na sima nanga kati ya sécurité oyo ba papa bazolala ka libanda na malili ya mikolo oyo mais entreprise wana kolo nango Catalyst babwaka ka epe na ba musicien Aimé Catalyst babwaka ke na ba musicien ba Kofi ba nyoka longo ba wera babwaka ka e mais modèle ba jana e ba o souffrir bondi matin mais mongo pesa ba bwaka yo monana mais pas fouta ba gens fouta ba janté papa il y a sala 6 mois 4 mois impayé papa longwe na e papa e po ba fouta mbongo na e e komi papa ba menasaka papa bilo ba opesa nga mbongo ba linko pesa ete yango papa monika bite tika nga na bende na nga liwana ke na ko pema papa jusinga mikanga kende na e après papa ba yeko longola e wana boyoka papa e moko na munoko na e aloba c'est kala bi na ndeka kata la izo abuku wa kama yete Papa nini? Mama nanga likambo ezali boye. Ngai na kota na mosana kati ya société ya kati sécurité. Depuis 2000 maman ni tokola promotion depuis 2008. Bon na sala ya 7 ans. Osiko problème ezalaki awa. Commandant na biso yo alobaki nini? Alobaki ni mama ezo etorele ngai. Soki ba futi yo. Soki ba futi na site. Soki ba futi site. Ba futi yo mbongo na yo. Osiko tozako sana na malu transfert. Osiko tokomi na fin de l'année malu a résidé contrat. Tango kati contrat wana afuti biso mbongo na biso 2 mois. Apesi société. Ba eko retiré biso na le 1er janvier. Osiko balobi ke biso mbongo bolongo biso mbongo na biso apio malu apesi na mbongo te. Malu apesi mbongo te bo sava. Tolande pe osiko tozo sala kuna malu biso na sina pesa mbongo na mino kala pendant 2 mois na pesa mbongo na bino. Bana na biso na fin de l'année bale matembele bango bale mbongo na biso. Tozaki nombre de 12 personnes to ya ko réclamer mbongo na biso balobio bokata bango teni bopesa bango mbongo. Bakati biso teni mama. Tolongo biso na mosala depuis ça. Entreprise bien comment on est? Papa entreprise à bien société na bien oh bon ça société yo 4 sécurité 4 sécurité 4 sécurité bon sikoyo tango to ye awa to réclamer mbongo na biso balongo biso na mosala mais na na barrière na ngawa ya 4 mois oyo mbongo na ngetika na bango ba pesi mbongo wana na ya ka bazo binisanga bazimo 20000 ba pesinga bazimo 3000 ndenge nini koyo titi na yawa e ba ya komanda bi dikamona yo longo pa na ngai ekomi pa na ngai na ko benga pesi na mera telefone na ko benga mama azo yamba te komanda ngo kumlele bife azali oyo ayemona ya papa ndeko bisoke kota voilà bozo be bino bofuninga so na bengi numéro téléphone akati na bengi sona azo yamba te tuna ta mama ni na lembi ko ya plusieurs fois yango siko ngana lembi kaka mbongo na ngana ba pesa ngango ko ba beti poani ba beti ngata ngana siko na lila mi boma papa sombela nga serkei bosi menga serkei ko mbongo na ngana. Merci pour ça. On peut des comptes finales, la personalité. Na sadiseta ni eloko moko. Problème na yena ngwana pa. Mbongo na ngande siko atazali moke ba pesa ngango. Merci papa. Mbote papa. Ambote. Totoza a omoni ndenge papa alingi komi boma po bani ko futa ete. Siko la police yé. Ba bengi bon comme ba message ko benga ba bengi bazui papa ba memiye. Donc eza malamu to mabe acte basali mutaye ko déclarer droit na ye ba ko masuko kangaye. Eza mabe biso to sepe na ngote na ndenge bakangi muto baboyi ko pesa mbongo. Ebungi ye ba chika ye balande ande société kolo société. Po ngai pe ngana sala à côté oyo. Voici na pe ya mwana pusaka. Yo mona ke événement na ndenge bandaki. Événement na ndenge bazo fongola ya zo diembla komi ko patapata maboko.
pe ezali ya mbala liboso te banda na koma osala na société eza pembeni mais na mona ba 4 ou bien 3 actions de ya na moni na société o yango ya kati o mkomsu na mona ki sentinelle moko pe azwaka mbongo te bakange kutu makolo ya mungala bakange makolo na ma ndenge na mama ninga okanga ba klebo babwaki kuna na se kuna ezalaka azoganga wana mkomsu na mona so mususu azobeta pokti wana bokobomanga oyo suna yo mona ke ajembi kiawa donc ngai na ndena sala pembeni abawa donc toza face à face l'événement na ndonga mona vivre ngo déjà 3 ou 4 fois awa ko ya société oyo siko etant que yo za mwana mboka acte oyo mwana mboka sali po entreprise oyo eza ya mwana mboka kati oyo ya katalai yo siko mwana mboka ndenge mwana mboka sali ndeko nebo eza malamu to mabe conseil nini opesa ye menga na kosenga ete afuta ba travailleur na soka moni akokite akangi ke asala musala ke abanda konyokola kabato eloko nde yango na koka ekoloba. Merci papa. Mbote papa. Mbote maman. Papa na événement oyo ucho leka yo moni yango boni. Non, événement oh, vraiment c'est plus singaité parce que c'est la 3e fois batuba ko réclamer ba droit na bango awa. Ceux qui mutazo réclamer ba droit na awa bango tellement que baza déjà na batongo bazali mieux placé na likolo ba benga kaka la police et kanga batu tango ba okanga ba bengani yo et puis rezo rémunération na yote. Alors ezali société ya mwana ya mboka oyo akoyi ko zala même na souci ya bandeko na papa ko tenga biso kombo na po nga bana ba kombo ne bien te comme on ezala soki katalai bon na banye comme on est katalai donc azali ami ya Jossar donc yewana donc musana ba on ko faire travailler ces bateaux sous le soleil sous la pluie mais rémunération ezalité tant mutako réclamer ali bango ba bengi ba konzina bango lokola ba ebani déjà likolo ale bazui mutona bandi ko beta e fimbo événement o eleki ya papa alinga se pendre ezali vraiment bien te na kosenga ba konzio bazali komona ba malo ba vraiment ba ya soit bakanga société oyo soki amoni ke non moya ko futa bato ezate akangi ata salaire ezali muke mais tant ko futa bato régulièrement mutako yeba ko survivre quand même mais yo linko futa bato te ce que bato na ba ko vivre ndenge ni olinga babwa kakayo babwa ka na musicien bato bazo selo mbongo na butu na mo yo linko futa bango te ezali malamu te. Merci papa. Olobi na kolobani Mbote papa. Mbote mama. Entreprise oyo bali ko futa bato te ata le ba zero mo sala awa donc osala no ya pamba yo fele na simale libanda masano. Te bon ngai pe nazaki na nga passager na moninga ndenge ba menacer papa wana bazo kende na ye na la police mais eza mabe attaque ye mona mboka baninga na bamboka misusu ya musika ba vaza na biso bazalaka na boyokani entre bango yo faut souffrir ata ba étranger nde bazo souffrir baninga na biso bandeko na so musu na bamboka bapaya yo zo nyokola kaka biso moko bakolo mboka eza bien te en tout cas vraiment soki malasi maza na comportement mako pona compagnie na ye soka zo mona musale zo simate fala kanga yango akanga yango ke abano souffrir batu eza bien te na monde ba mema papa na la police boye bien ba kaka ba kangi bango boye okanza mutayibi mais mutayo déclarer mbongo na ye akoki komi boma mboko ekomi na pasi aza pe na makambo ebele papa na mwasi aza na bana alesaka foyer makamutu ana famille bokomi siko ko torturer pour na mbongo na ye moko finalement mboko ngo tozoke ne tisuka wapi osomona te ke to comme on dirait ba kanza ndenge ba betaka film na longange donc osomona te biso moko fallait to telema to zwa vraiment valeur ya ebenda mboka na biso soto tika ngo boye osala bien te donc to komi ko souffrir mingi ata biso pe to na ba villa to mona ba mara mususu et on pesa so ba image akanda maman kitoko papa. Bon, merci beaucoup madame la journaliste. Ngana ngina lobaka boye conseil na opesa mingi na monsieur Katalai. Na moni le rôle entreprise na eza na baisse. Le rôle entreprise eza na baisse. Basala kanini libérer ba travailleurs futa bango esengo futa bango otika bango bakende. Mais ceux qui entreprise eza na baisse ezate au continuer ko garder bango et puis ozo futa mutumbongo te. Bientôt rentrée scolaire, azana famille na ye, azana mwasi na bana fo aboko la bango. Mais tant ozo futa mbongo na été. Mais yo okende pa ba musicien bazo ko boaka yo, baza ko yemba yo, ozo dépenser kuna, mais o bazo sala pona yo po bakotsa mo ndambo wana et de une entreprise kende liboso ozo sala ngote. Tant ozo keza 3 ou 4 fois, ils ont répété. En tout cas, tu es l'État a fondé
akongola miso atala mo ba entreprise ya mike boye soki mutu azokoka te koluka moyen ya kokanga yango ministère intérieur musala na oyo yango wana mpona bagardennage basociété ya gardiennage ekomi ebele ntango omoni azozwa marché te c'est que sérieux eza te soki sérieux ezalaki alingaka azwa bamarché lokola sérieux eza te yango omoni azozanga bamarché akomi na baisse mpona koloba vérité 4 protection azana baisse à libérer ba travailleurs baluka ndenge mususu ole ya gardaka bango merci na suki wana kitoko papa mutu atika bana na ye atiki mwasi na ye ayekoluka nde mbongo esunga libota na ye na bamanili ya mikolo mama ye solution alukela basala na ye kozwa salaire na ye alukela bango merci bato bamonaki la sene azofuti nazana ndako na mwasi azokokate fale ezalaka te mboka ngo tokokende ezala ndenge boye batrouve solution boye tozokoka kompani oyo 4 babieza soki ya eme kataliste travailleur olingo miboma lelo eza mpona mbongo na ye tosala mosala bofutaka ye mbongo te mais atala totala mbongo wana ole bofutaka batravailleur bozwa ngo babwakaka bino na bamusicien lokola eme katali babwakaka bino bakofi banani bagrand musicien bambongo botokotisa bosalaka nango nini alors toyebi te mboka ngo tozwa ngo to bando kabola ngo mzee nyonso balingi bakabola ngo bendeni parce que soki toyebi to bando bundisa baswahili eza pasi mingi barwanda baboma biso biso toboma na biso na biso ya malamu te futa mutu mbongo na ye mutu wana asala longo mosala mbongo na ye bokanga ngo tina eloko nani ya malamu te omona biloko eposaka bato bakoma ntina niveau ya kotia kompani moto bakongole bakata ya malamu te na suki wana mbote mama omoni botondi boyo osani maman jusqu'à présent ça fait maintenant 11 mois 2013 ça fait 5 ans. Maintenant, ça fait 4 mois un peu jusqu'à maintenant. Je suis père de 10 enfants. Si on a des clés, bon, les policiers, quand on vivre dans le Bumbashi, moi, écoute, on va aller à la gâterie. Entreprise, nous comme on est. Comme on a 4 sécurités, ça y est pour le Bumbashi, nous avons un tribalisme, nous avons un bambunda. Nous avons un foot à l'université, puis surtout nous, comme jusqu'à présent, nous avons des clés, tout le monde a vu ça. Mais si on a fait la police, c'est pas toujours la raison. Tant que vous avez foot à mater. Dans l'État, nous avons social, c'est plus de là, les bandes. Salaire, c'est 22 000 francs congolais. Salaire, c'est combien? C'est 22 000 francs congolais. Mais moi, nous avons produit un grand musicien, Nyokalong. C'est pour mon compte Nabiso. Comment on a un âge? PDG Catalyst. Didier Catalyst. C'est bonnet. C'est mon nom, comment ça m'a monté. Merci. Na suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba papa balobi na ba mama bino mo bomoni ndenge ba population ya Congo ya ba Kinois ndenge ba réagir donc eza passe donc moi na mboka azonyokola bandeko na ye est-ce que ezalaka ata bino moko bazo yemba ye bazo bwaka ye bino nomo boyebika ne bobeta ba musicien kuna meka bango bana mboka awa azwi bandeko na ye bazosala bazonyoka malili mbula donc façon ka basala misala ngo eza ngo tende bino kuna na poto bosalela bango awa soki ozosala na sécurité okola libanda mbula ovana libanda kopola café zate a ucho beta coup de conseil na Lubumbashi
awa mo afuta batezate donc mbongo na eza ye ambiance ya famille na bana mais ba travailleur te o bon mo le pasi o bon ko sele mbona entreprise et a passe donc faut boto za na bolingo biso bana mboka to za na bolingo to za na modi prochain to ko za ndete étranger te yo mwana mboka o komisi ba ndeko no kansa ba étranger o maltraiter bango siko so ki indien azo a maltraiter ceux qui libanais azo maltraiter bandeko no yo lobani donc ya pasto senga na yo ceux qui aiment ceux qui nani ceux qui katalai ceux qui katali ceux nani kanisa mukie futa ba jana yo ba de compte final na bango pesa ba mbona po eza droit na bango faut futa bango soko ko kite ko ngi société comme ça mbongo ano pesa ba bwa kaka yo na pesi merci la guidi bisengo yem tazi ba image yo na pesi merci na Patrick Insala yem ta monter yango na pesi bino nyonso bolanda biso na www na congolokole-news.com na pesi mbote belé Christian Disu number 1 bino nyonso picho pacho asota likonko yo na benga ko mufiniko na Norvège talaka bataboué ozala ba Jean olingo futa te mais yo na bi bien que yo kitako. Donc ils ont un coup de chapeau car na pesi bino nyonso mbote Fleury Balé Combo c'est ce qu'on a à Londres Fabrice Malita David Olito Paul ambassadeur Laetitia Bisengo petite propre na pesi yo mbote et ce qu'on zali to kuta na mbala sima na reportage mususu merci.